Oh déjà c'est ba outa c'est CNPP za makisa retraité ba on te la tendresse donc mawa na ba Miss Lolo wana donc ma trop. OK. Lelo to moni spectacle ya président na biso en Suluzolo o ya ko prester lobby na Belgique mais total qui sorti médiatique ya président na biso en Suluzolo la lobby que batu ba soutenir ye ebele mais au senga Belgique candidat patron na ba merci ebele au lobango lelo te au lobango na sima ce qui spectacle la patronne Tambongo amuninga no tennis lolo ah tendresse muta azaka na mbongo akana agité voilà pe muta mbongo afanda musika te faut ça la attention na muto akaba $100 comme dans beto mbota likaso comme dans beto 100 000 francs so ba me ayo mela ya bouteille faut ça attention na Belvi aza muto aza mwasi ya mbongo parce que premièrement koza na mbongo na ye et ça te que nde ba loba ko asa na nguma mwa sanzela ke mbongo te Belvi aza mwana mukongo mumbata mwana mukongo aye koli commerce na bomwana malgré tout lelo bango lelo ba komisango dirait lifinga moko boye non eza kutu nde témoignage ya vie ya mutu so ba yeba te ba ça la Belgique témoignage ne ya lobby lelo a toboli ina licencié en art grammatique lelo a pas sur mona ke nzela ina ta msubo nga transport ya ta kiti na zandu na kota mama yemo abeti makolo lelo ça paye mais batu balobi ke azani il faut moko langa te d'abord ya za D6 est-ce que moi na D6 a kotanga na ina te ba ya za D6 te au moni eza par ignorance si ko bango ba match licencié dans les là bandanga na yeba sila depuis 1900 elombe silelo na mon esika difficile à formuler une phrase en français dans un bon quand je dis dans un bon français exact mais Belvi parle souvent français elle se parle elle s'exprime très bien bien donc muto boy yango te soki motema mabete yango moni sila soki akabando ndima kaka Belvi te soki abando tinda ka batuke ba rabesa ka muto asali kolo na ye azo linga kitisa ye yango moni ok musika te abando ka ko pota na kana kati ya poto lokwa ko pota ngolo lelo o komona Chikolo ni ba on va expliquer biso OK c'est que yango papa lomba zaki na réseau ya ko préférer Belvi que ma famille hein oui soit que ma famille bon on a nga que défendre ba il faudrait ba bilingala te nga na okamwati akisi delta comme lingala na été soit à traduire na traduction ou bien ndeni na yebité c'est comme qui na français na français ba expliquer donc là ça l'effort pour akomango beaucoup plus pour na public ya Belvi ala ki sa gratitude na yepé bolingo o azana envers ser na ye pour akisi delta za scénariste munene si ozo comprendre mais ayebi pe que Belvi moi si wana mwindu wana ya mumbata wana makambo evandi wana elle a une tête bien faite lelo oso ki ba delta bazo reconnaître valeur ya Belvi pourquoi biso moko toza ba congolaise tozo reconnaître valeur ya Belvi te eza di ya nini non Belvi quand eza na ba valeur rebelle lelo o mutasimbi écriture ya cinéma congolais c'est Belvi quand il a patrona on a ni on mérité respect pas batité non c'est parce que baza déjà ba mal appris na ba mal apprise baza de ba mal éduqué siko ba yande ko confirmer qui mal éduqué na bango na TV bango siko po ba mona ki aza yanké il faut aya ko finga Belvi na TV il faut ko lobela Belvi buzoba azusko bozoba bo soto ya vie na ye apakoli mutu o po yebi ke Belvi aza du genre ya mutu mote avant d'aka calculer que faut na kangisa ye il faut na sala boye il faut na ya ko zongi c'est faut na sala matala na sala droit de réponse c'est pour cela mon abasala y a au moins basala ngo si la yaka répondre bisoti à répondre biso répondre que oui à répondre à biso elle nous répond à répondre à biso à répondre à biso beaucoup de fois si la yaka répondre biso quand je dis ça pourquoi parce que ce tobito zonga basima to mona ya gabi a démarra en siluzolo pona moi blague muke a salisa ye ozomona yango mona babaka na vie oyebi muto kosunga ote on ne sait pas là où la vie nous amène il faut faire attention à la relation Pamela matin doit avoir ma relation to solana on a ba téléphone il faut faire beaucoup d'attention il faut qu'on batte la relation c'est le mot très important dans la vie important nyama asungama na muninga nyama na zamba mutu asungama na muninga ne mutu na mukili olobate que on ne sait jamais on ne sait jamais faut qu'on a moins maîtrise qu'on a peine nous akoyeba ko mema likambu na mutema ta journaliste aye azo poser ba question moko boye yo faut tala nanu bo ndeko na yo côté bo uti na ba ndeko na yo
lelo c'est grâce même si en sous la sili qui a bien ça la ambassade était peut-être hier Gabi a na dossier médical na asa na médecin na peut-être comme ça utiliser dossier médical c'est pour cela oui ngana mayele nga boto c'est le savoir na na yebi oui ya Gabi te bi ces derniers temps de la biso eza nzoto biso to mettre na normalé les banzoto na biso eza ici te fait comment ayaki ko tirer ya Gabi non na lobby que peut-être tam sous en asa na ba relation na ye ya Gabi azui kaka dossier médical na parce que ça na médecin na ye ba azui kaka dossier médical so ba annexer yango kaka ba rotala que il faut que soit soin ozomona mais ils a grâce ya un sous eza en grâce ya un sous ko utiliser ka ba relation ya Gabi kaka na nini na dossier médical na ye ba annexer yango na masolo elali biso to yebi masolo ndenge likendaka nde pe salama bango bana mikie mabala na bango eza wapi voilà mabala na bango pendo babali na mbongo penda famille sepeli bapesi biloko babali male ya lokwa babali mwana 18 ans bino bino siko ba bébé o ba ko memaka bino na ba drap na ba couverture ba ko bende do inge bola kisanga mabala na bino eza côté nini soki botuli bon en tout cas boluka nzambe botika le ande a savourer libala na ye akenda ya nyongo mingi tout akesiko ya mbongo voilà. Yo fingeni Zuma, yo ça il a théâtre wapi. Yo so Tony les défendeurs mutoye la biso mia masalito. Tony les défendeurs mutabimi cette loko yo. Maka kwa Zuma oyo. Papa, yo avoye finga ma top. Il faut longola ba loto nyo ce salon na nzoto ezalo kwa carte du monde. Na choka carte du monde pour ça salité maka ko ba loto na salité. Mama na bota ozanga mbeto olala. Mais yo finga mama baninga na TV. Toi pour mataka na mbeto na malonga pa vanda wapi na ma campagne. Oza ba rêve no yo tika ka kilia ko futa na kutina lutendele kuna nzela ba Congo na sekuna olandinda ka mwasha loka ba criminel ba kato kingo okele pena ya mbiji ya moto na nzoto obike mato penenga za bongo pena leki baba fie baba kuke mbele ba kofinga na longa pop to ba propre amunene ma propre elengi o mona peke o mole o mupende o senti pena ke kote kuna libumukutu malonga te me muta munene ta evanda yo mo mobalo ya salité o moi sino za nduta tina lolemo mo sino salité abima ba nduta mo sa boma mwinde mo sa yo mona na kimobali cité na yo okoki linga mwasi le quoi top ti o linga pe mwasi le quoi dada international ti moyo vanda po yo seka mama to po accueillir production na Nigeria na to se bembe comme un problème oh la police il faut le banana ya ko consigner Zuma keba oki mato pa muninga na to soki yo mesana osakana na batu yo mukoleza osuka loko bino bokoma ba kizengi bakoma ko utiliser bino ba mbele bakoma ko ba zoba moi ça utiliser ka bino boya ko finga ka batu na TV mais c'est pas normal ça c'est pas normal ma to pa muninga na hotel après tout ma to pa muninga na hotel pe na vie na tu okufa tu ozwa moi c'est ko ma to peut-être et azoye wapi po moi c'est yo ke na ba na mbonga belle vie wana moi si mo mayeba na kate koto loko mto okima tonga kiu e kota loko mto bina isa nkele loko mto bina des Dieu, tu connais ça tiens ekoti Zuma keba yo na mwasi yo fingi na mama top to mwa no top abimisi na libumu na ye akokai na mwasi na salité bwana obota bana mabubu loka bana lindonge ba meli loso batoni ba meli mai bana bayebi déjeuner te bana bayebi Nesquik te bana bayebi miliki te bana bayebi chocolat te bana bayebi biscuit te bana bayebi beaucoup plus bana bayebi ata shawarma te bana bayebi ka poso ya Didier Dendo na kuanga mwana tonga bapesi 1000 francs poso 500 kwa 500 o boko la bana na hémorroïde interne depuis bo mwana dès le bas âge vraiment yo garçon bana ba kama bombo na maboko ya bana bato o bota bana ko ba mama bata o ko kolalisa bango o ko to ko somela bango mbeto olala te ta garçon na mwase bala likwa liputa ki enzulukable garçon salité ni ya mafuta na banda kwa salité ya sola kala ya yolo ya mamai kuna ya sola humidité yo ya finga ma top yo va finga ba tu faut comme propre o tiepe mama bino na condition ne gérer tia mama ba na condition abi que na fin du mois atangi ça 50 200 pesi mama na ye ye mo asali ba programme a vie na ye keba mata pa mninga note mata pa oyo tolali tolamuki tomoni tendance ndenge azodémarre yaya na yo oyo na kombo ya gérer Cobetox tomonaka liboso adesinaka ye na mabele balobi ke mama na bino biologique atala video wana nde badesine mwana ne na mabele bazolela ye
sangweye la ki na ndako balobi ke mwana na ya kufi et sala ka malamu te monde obino bokoti ya théâtre ya internet ilelo ya bordure ya bordure oyo monde internet o bozo ke na ndenge e kende boy est-ce que ekoya ko sala mama mabete par rapport à lire to kende to yeba te lelo vraiment na linga ina tuna yo gérer Cobetox na tendresse ba wele la kanini plasma matanga père bozo ba reportage bozo ba vidéo comptable surtout tala on côté le quoi ngam ça les permettre tenaya voilà nzoka ta ba teke zala kama ça na mobile ne fao kwa mine so ba longola na tendresse ta kufa toi te ba ti za piège ba leva bango matanga zala wapi na cité verte OK na torea ba ke kokunda na kozonga ale ba lever bango OK ba lever bango ba bimisa bango na kata taxi est-ce que ba zalaki ba koti bango na mutuka bango ba kene monde ba yaka oboka fana nzela ba kumbani na yeti nde bomonaka na yete ce page ni à l'époque wana et publier ka e ba kanga e photo ba publier muyibi azo ko harceler moi ça ba taper c'est bon pe na moment là so ba dike aba ki c'est 2500 le ba ki fait ça aba c'est 2500 on dirait que c'est 2500 papa batasa oloba te papa batasa oloba te de lima boya kendo lima na mukongoni ndeni mutu oyo asombela papa na bango cercueil mutu oyo azo charge matanga papa na bango nyonso o azalaka beau frère na bango asape mutu apoto na si lisolo na so yo kango pe na ndenga ba sese mwana mwasi na tendance afinga ye ah bon afinga Jean Chibochi baba asa reconnaissante c'était pourquoi asa reconnaissante te OK afinga ye akoma tel point so banike yo akende ko timola papa bango abimisa cercle akende ko pesa ye OK tala nano idée ya mutu tana makanisa mutu bomona ke bonyama ye aza na eloko afinga mutu ye pena nenga za bonga salite makasi aza salite makasi aza zoba makasi buzobo ya ofinga batu yenda azoba donc avant ya oloba il faut comme mayele voilà faut comme mayele faut comme propre faut comme mutu na kati ya batu avant ya ofinga batu tellement que osaka nyama mbwa mato epola ye ya ofinga mutu te ofinga gérer ndeti nini gérer za mobala ba rêve na ye gérer boyene gérer koleka na nzela na ye te yo lala na ebiya Gérard obima na yo te oyebi tango obi olala na ebiya oyebi nini na yina loba donc oza 4 lettres donc ndenge oza na 4 lettres Gérard obima na onde Gérard yebi vino yebi ta forma yebi ta sala yo yebi ta fabrika yo na maboko ni ayebi vino yo ayebi kombo ya otambusa vino na bosoto mutu alingi na ye mwasi mutu mususu yo sote premier ko mipesa mabonza kuna okomi bonza libonza kuna ale piao okoyi na ba problème olia ozwa 4 lettres so comment ozwa 4 lettres nana qui explique à battre que ngasa na 4 lettres na yebso au nom de Jésus au nom de Jésus et au kokangate o kata que explique à battre que nga 4 lettres et nga 4 lettres te yo ne pena 4 lettres parce que batali poso na yo batali ba poso le lengo za salité ba comprendre quoi muta 4 lettres beaucoup faka na fande ba okufa de bongo na ngati na ngati nga koloba no jamais ko mbala suka ko aloba na gérité ya katolia na mentière Bonjour, bonsoir, abonné na biso nyonso ya Kilelo na Faustin Ngombo Télévision. En tout cas, bo s'abonner na Kilelo na Faustin Ngombo Télévision, bo s'abonner pe et pas ya Congo Victoria. En tout cas, biso famille bota tozala vraiment ensemble. Lelo vraiment la plateau na nga na zanga mon côté na zana pitbull.
tantine ya famille libota na kombo ya plasma lelo vraiment to mekana moi ko développer makamunyo so oyo ezoleka na internet. C'est bien moi votre humble servante Pam Simatondo autrement dire la star maman qui a famille libota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belleville Kandila patrona mingi to consommer film ya biso armée de guerre oyo maman Belleville a teli biso film kitoko armée de guerre voilà armée oyo kotanga mais crime de la noblesse on a arménien c'est kotanga armée de guerre voilà film biso ya kitoko oyo maman Belleville a komeli biso en tout cas botala penza film bo comprendre maman Belleville lingo loba nini na histoire wana en tout cas Belleville Kandila patona merci beaucoup bato ebele bazanga bato consoler bango bato pesa bango ba conseil mais pona ba film na bazo zwa conseil ba osala pe makambu oyo eza posa ya mutema na bango basala bazo zwa pe ba décision ya makambu nyonso oyo mibali bazo sala bango soit mibali basi bazo sala bango. Merci beaucoup na Poutine de l'écriture. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, Regan Ngo, ma garçon Paris, Natacha Gola la patrona. Je te salue aussi. Jean Nimbo son Katia France, Christelle Seka na Katia Belgique, wana bambo tone belé, papa Sam Konko le nécessaire. Voisin ya batu ya Natacha Gola na Katia Londres, wana bambo tena belé. Maman Gina Mabia la maman chérie à moi si. Blandini Panjo, je te salue aussi. Maman Germaine na Katia France, wana ba maman ya famille bota ya Sir bambo tena bino belé. Kande na lobai na bino na debi na plateau na nazanga mokote nazana plasma pitbull tantine ya famille libota to mekana ko solo la makambo ezoleka na internet to lali to lamuki to moni ba destiné ya na kombo ya gérer ko betox na papier to mona kana ba destiné ka ye o akufi lelo ezo continuer parce que eloko nyonso ya mabeso ke ezo ya ba telemela kango dès le début so bolekisi yango bongo botala ngo na misu mibale te botala ngo na misu mususu parce que bato ngambu wana to yebi ke bazala bato mo ba kota bikota kota yango vraiment lelo na lingani na solo na plasma et nok so za parole mo na ngai fungolela nga plateau na yamba pitbull bonjour bonne santé bonjour Pam Simatondo leki na ngai sembe zo to petelo kwa mpose te baloba bango nzo to pete wana pete mabe wana epolati oh on a fleur d'âge bozo mona moso ko dégager ba chaleur ba nini. Bonjour na ba abonné na biso tout ezala ki lelongo kilelo Faustin Ngombo TV Congo Victoria, je vous aime beaucoup. Famille Libota, bonjour aussi à Belleville Kondi, la patronne, la femme la plus douce de la planète, la fille qui notre maman, notre maman, notre Valère, Oumela, I love you so much. Koto sali vraiment gros bisous na matama neza la sozo seke ekota dans matama donc elongi kitoko nyonso kitoko mutema kitoko ko lemba biso te mama linga biso ra bongo ndengo moko bota biso na maternité internet ko lemba biso te muto ko tsoki songi to monte baso sala boite biso to za ba oya yo ya ba défenseuse no ya sûr OK on m'équipe na juste na 1 minute. Je suis là dans 1 minute recevoir rapona bon ça ba trépied ba nini do moni ekukisa 1 minute on attendit au mobimba na motala ka donc bonjour na ba maman na ngani sa famille bota na ba tonton na biso partout dans le monde entier za na Kinshasa pour ba famille bota na Kinshasa partout oui Gina Mabiala je te salue oui, que maman Gina Mabia la Zarapenza fanatique, il y a syrien, il y a révolté, Tala, ça partout. Sans microbe, sans microbe. Donc bébé ça va fan na epena donc ça oh ça rappelle lengi penza. Oh mon appena que oui, allez quitter matabi que famille Libota voilà. Pour biso bato la famille Libota catégorie nyonso. Ba ba pesa conseil ba 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 chaka ba paquet. Pour fondation Téléma bazali. Ba ba yaka na ba conseil ya kitoko esa la biso ba communicatrice de Belleville au moins parce que maman 8 ans na ye. Même ça na musala, ko se msuta na douche na musala kuna po abenga o ka biso ke plasma. Sala bo ko sala bote. Oui que ça que lengue. Bon ma que posa contrôler quand même na ba fan na bino, ba contrôler quand même na ba maman na bino ba papa na bino ndeko na mibali o bazana libanda mboka tanga tali amolika mo CP lango to CP lango te azawa na pona kopesa yo conseil et ça rakito ko makasi. OK, merci beaucoup tantine ya famille Libota bozo yo katenga ketozo kindi très kitoko tantine moi curiosité ya question na ngai na moni olati polo ya Belleville télévision ti siko yo sentiment nango si la côté hein et si langa po ani lelo kitoko ndenga lelo ko na cha na point ouais Belleville pas mona na quand même mère mona na ko ngalinga so na tiebo mère penda mona la patronne relevé bancaire ça solo là ouais vas-y wapidi
T'es dans moi qui question la curiosité dans mon sentiment si la tête. Même qu'on a ta polo nazara très joyeuse. OK. Eh nazara bien pendant moi parce que na lati belle vie na kati. Si. Donc on senti parce que ma sœur, j'aime, je l'aime bien. Pour tout ça parce que on te comme gumba mele comme idolâtrie oui. Moi je m'en fous, je m'en tape. Belle vie c'est hasard logo nanga. Quand je parle de belle vie, mon tout sou peta mso yebe belle vie. Tu na sala mo émission mo boye. Belle vie à na tara polo oyo, o monake. Mère tango a monani et ça la fait bien. À mon appel que moi si qui te quoi que c'est que matin mais que côte. Mais ton monani batalo l'autre là pe batricha. Bino bolata polo on va ça la coste. Bango biso to ba fungoli nzela biso foto fungola nzela po bomba ya koleka. Très bien. Bazana eloko moko te bango ba sala ba bomba la ka biso. So biso to sali apo bomba malanda ngulu ba ya kolanda biso. Ya mona esa bango ke fo balanda ka makambo eza bien. Makama mabe batika hanana. Bala na biba malamu. Mais loko bazamba to ya maboma. Moye ba sa makambo malamu ezate. Donc eza pas si pona ko gérer ba mbwa o déjà si ba uta sen pepe za makisa ko traiter bango to ko la tendresse. Donc mawa. Na ba miss lolo wana donc ma trop. OK. Lelo tomoni spectacle ya président na biso Anse Luzolo oya ko prester lobby na Belgique mais total qui sorti médiatique ya président na biso Anse Luzolo lobby ke batu ba soutenir ye ebele mais au singa Belgique candidat patron na ba merci ebele au lobango lelo te au lobango na sima ce qui spectacle la patronne tambongo amuninga no tennis lolo ah tendresse muta azaka na mbongo akana agité voilà. Mais mon tambon avant la musique. Faut faire attention à mon toit à 100 $ comme dans besoin de talika comme dans besoin 100 000 francs. So ba me ayo me la bouteille. Faut faire attention à belle vie. Belle vie azam moi si mbongo. Parce que premièrement cause na mbongo na ye et c'était que nde ba lo bakwa sana nguma moi sans de la mbongo te. Belle vie azam moi na mukongo. Mbata moi na mukongo aye koli commerce na bomwana malgré tout les lots bango les lots ba komisango dirait li finga moko boye non eza kutu nde témoignage ya vie ya mutu so ba yeba te ba ça la belle vie témoignage abandaki na kwanga mama zo nika kwanga zo pomper kwanga lambi kwanga ya keteka anote kango po abongisa avenir ne ya lobby lelo atoboli ina licencié en art dramatique lelo pas sur monaki na nzela ina tapsu bonga transport ya ta kiti na na kota mama yemo abeti makolo lelo sa payer mais batu balobi ke aza niveau moko nanga te d'abord il y a za D6 est-ce que moi na D6 ko tanga na ina te ba il y a za D6 te au moni eza par ignorance si ko bango ba mettre licencié dans les là bandanga na yeba sila depuis 1900 elombe tinelo na mon esika difficile à formuler une phrase en français dans un bon quand je dis dans un bon français exacté mais Belle Vie parle souvent français elle se parle elle s'exprime très bien Chikolo ni ba on va expliquer biso OK c'est que yango papa lomba zaki na réseau ko préférer Belle Vie que ma famille hein oui soit que ma famille bon on a nga défendre il faudrait ba bilingala te nga na okamwati akisi delta comme lingala na été soit à traduire na traduction ou bien deni na yebité c'est comme qui na français comme na français ba expliquer donc la salle effort pour akomango beaucoup plus pour na public ya Belle Vie ala qui sa gratitude na yepé bolingo o azana ngo adversaire na ye pour akisi delta za scénariste munene si ozo comprendre mais ayebi pe que Belle Vie moi si wana mwindu wana ya mumbata wana makambo evandi wana elle a une tête bien faite lelo oso ki ba delta bazo reconnaître valeur ya Belle Vie pourquoi biso moko toza ba congolaise tozo reconnaître valeur ya Belle Vie te eza di ya nini non Pamela no yebiso boye Congolais linga révolution de connaît congolais Congolais linga ka mutu musu ya libanda nde asala makamba kitoko totala kato sepela kana to kumisa kato beta mabo soki eza Belle Vie ba limate po ani po ba linga te po ba bi ke Belle Vie le kisila ozo comprendre mais akisi delta azana ye mutu azuwa te kwa sila akisi delta azali mutu azana esprit moko ouverte azana motema neza pembe ayebi na ye jalousie te ayebi ka concurrence est la loyale
biso souvent on fait des trucs à lingala mais bango basala en français mais atali ba texte à belle vie si alobi non cette fois-ci il faut na se prononcer yango bomoni a se prononcer qui mais congolais surtout yo kasi batwani ba bango belle vie batwani ma belle vie te eza ba kuluna na ba kuiti mais ba kuluna mais ba coup conscient ba ebi que belle vie asala ba film kitoko ba ebi que belle vie akoma ka ba écriture bien asala ba film bien après ça va conseil kitoko ma ramener ça bien donc muto boy yango te soki motema mabete yango moni sila soki akabando ndima kaka belle vite soki abando tinda ka batuke ba rabesa ka muto asali kolo na ye azolinga kitisa ye yango moni ok musika te abando ka ko pota na kana kati ya poto lokwa ko pota ngolo lelo o komona Belle-Vie Kandi aza na ba valeur rebelle lelo o mutasimbi écriture ya cinéma congolais c'est Belle-Vie Kandi la patrona on a ni on mérité respect pas batité. Non, c'est parce que baza déjà ba mal appris na ba mal apprise. Baza déjà ba mal éduqué. Siko ba yande ko confirmer qui mal éduqué na bango na TV. Bango siko po ba mona ki aza yanké. Il faut aya ko finga Belle-Vie na TV, il faut ko lobela Belle-Vie buzoba. Azusko bozoba bo soto ya vie na ye. Apakoli mutu o po yebi ke Belle-Vie aza du genre ya mutu mote avant d'aka calculer que faut na kangisa ye. Il faut na sala boye. Il faut na ya ko zongi, c'est faut na sala matala na sala droit de réponse. C'est pour cela mon abasala. Il y a un monde basala. Si là il y a répondre bisoti. Encore répondre bisoti. Répondre à qui? Oui, à répondre à bisoti. Oui, elle nous répond. À répondre à bisoti. À répondre à bisoti beaucoup de fois. Si là il y a répondre bisoti. Mais en aucun jour Belle-Vie Kandi, la patronne. Moi na Mukongo. Papa za makasi moi je akanga azana chance akanga mbali na mipende mobala yokeli afandi papa vanda na kata vandi en attendant hier azar beaucoup plus focus na musala na ye pena bonzambe loko ekota na kati na ye hier ka mabolo yo finga na oye biso ba petit buto ya nsolo mais kolo nzoto kolo kombo kolo réputation yo atali saka tata biso za lelo ko ta papa za. Voilà, merci beaucoup les locaux. Maintenant qui va répondre aussi pour la Hans Luzolo. Hans Luzolo, c'est un frère pour Belle-Vie Kandi. Belle-Vie Azawana pour la soutenir ma œuvre Oyo. Il y a Oyo booster ma artiste comédien. Oyo ça la que bande connaît pas sur beaucoup plus lumière. Léo Tomoni occasion et pesami de konabiso Gabriel Bolembo malgré toi attire à mère na biso mais to rolobango quand même pour les artistes mboka lelo pasali voyage pour na akende ko assister na milulu wana pe ko za l'occasion ya kokutana na mwana na ye liboso o bakutana kala basola kaka na appel vidéo ozomona eza sengo mo ya kitoko en tout cas bravo Hans Luzolo mais les comédiens les humoristes to moni ya Gabi tangwaye alobi ke eza grâce ya Hans Luzolo nde ba pesi visa mais to moni biso sortie médiatique ya Hans Luzolo ye tangwaye na sortie médiatique wana pona ngande na comprendre que azaki très colérique par rapport ya ndenge batu ba komeli tellement belé plus de 1000 personnes pour un visa à lobby à ça l'ambassade ce qu'on l'andeli bien au monde ka ke bateau ba bengi en pour un visa ezaka ba comédien pour nani balinga basali la mutu mote elinga ka basali la bango nyonso ça et quoi apprendre ça na biso Gabriel Bolembo ngalinga na bengi bongo Christine Bolembo mwana mango et ko apprendre yé na mukili ayeba kozala un peu ferme ayeba pe kozala na babenga ngoni ba ayeba kozala na gratitude envers ba frère na ina ba sœur na ye quand je dis ça na maîtrise quand je dis ça pourquoi parce que soto bito zonga ba sima to mona ya Gabi a démarrer Hans Luzolo pour na moi blague muki a salisa ye ozomona yango mona babaka na vie oyebi muto ko sunga ote on ne sait pas là où la vie nous amène il faut faire attention na ba relation Pamela matin doit avoir ma relation to solo on a ba téléphone il faut faire beaucoup d'attention il faut qu'on batte la relation c'est le mot très important na vie important nyama asungama na muninga ne nyama na zamba mutu asungama na muninga ne mutu na mokili olobate que on ne sait jamais il faut que ça na moi maîtrise que ça la peine nous
akoyeba komema likambo na motema ta journaliste aye azopose baquestion moko boye yo faut tala nanu bondeko na yo kote bowuti na bandeko na yo lelo c'est grâce même si ata Ansuluzola asiliki abi asalaka na ambassade te peut-être hier Gabi aza na dossier médical na ye aza na médecin na ye peut-être amso bautiliser dossier médical wana c'est pour cela oui nga na mayele nanga moto c'est le savoir na nde na yebi oui ya Gabi te bi ces derniers temps de la biso eza nzoto biso to betana ba normaline ba nzoto na biso eza ici te pe comment ayaki ko tirer ya Gabi non na lobby que peut-être ta mususu Ansuluzola aza na ba relation na ye ya Gabi azui kaka dossier médical na ye parce que aza na médecin na ye ba azui ka dossier médical so ba annexer yango kaka ba kotala que il faut que soit soin ozomona mais eza grâce ya Ansuluzola ya Ansuluzola Ansuluzola ko utiliser ka ba relation ya Gabi kaka na nini na dossier médical na ye ba annexer yango na masolo elali biso to yebi masolo ndenge lekendaka nde epesa lama chance epesa mi pe bandimi bamoni pe diagnostic bamoni que non il faut que se faire soigner et occasion na ye aleka akende pe ko participer na spectacle wana et ko sala malamu na moni eloko moko te ke bino ba komende bokuma ko harceler Ansuluzola asali motema mabe asali boye non chance ya mutu esa chance ya mutu très bien tant bébé no ke potote vous êtes robé akenda te voilà soka komina au Paris te seka comité lelo mikolo asambusi yango asambusi yango makasa obetango bato asambusi yango po bomona ke likawe ezaki mbongo mutu banda ozanga te kote ko banda ko pimele te ezaki ndeke azaki na tana ye ya madame Katarina Nathalie ka ba relevé bancaire abi non madame Kandi faut voyager akende ba séjour na ya ke ko pema eza pour la akende mo tourisme na mo nini mais on nga bon na kata passeport ne bon azana lo ne mo eza olala ona ya 5 ans makasa azana lo ne olala na salela ngota 3 mois na nte siko lo nini ngo bino boya ko komisa ngo lika munene donc ya Gabi comprendre que yo pe no bango ba kosa ke balingaka yo te kala lipambo lino esepelisi bango makasi esepelisi bango te etie comédien nyonso na panique etie motema mabe donc po anini ka ya Gabi très bien mais na moni vie gawa kete voilà na pe yango na linga kama question bon na yebi pete so pe ko kenda vie gawa esa ya kobatama na yebi pete babika to c'est la casse surprise ezalaki na mo pe bezité o babandai ko sala te ezalaki bezité parce que on a vu les passeports to moni makambo nyonso mais to yebi pete to c'est la to koloba nan te parce que spectacle eza lobby samedi non lobby samedi parce que yebo pa loba ke ba surprise eze belé mais a lobby ka ya Gabi ba lobby ka ya Gabi permettre que ya Gabi esa la moi nini eza ndenga mabete mutema mabe ni bino bo c'est la batour na bino bo c'est la pe ba moment na bino koka suleka oka pe wana tie abwaki misu na ye na ba comédien on sait jamais fiko fio tour ko za tour nani po saka ne motema ko kita yango moni yeba ko sepela na lipambo le munga po lobby yo ko sa nini lipambo le landa yo soki yo zalaka motema keto motema ko kangalizita na makamba batu moyen yo efungama exacté voilà merci beaucoup plasma moyen yo efungama exacté sepela na bolamu ya muninga po nzambe pe lobby asalela yo bolamu ya makasi omoni mama na biso le yanda ya oya uta ekobala balobi le yanda ya mukolo bari de bimi abali na ménopause mais lolo pe to moni le yanda ya komo beta pe poto pe comme le quoi nzela ya maya kende braza beta tout azonga beta tout azonga le yanda ya est-ce que d'abord question en tant qu'intellectuel, tant que maman père responsable, est-ce que lelo libala bakatela batu aja libala ou comment plasma? Libala bakokatela mutu acheté. Parce que destin en vie à mutu ezarna maboko nzambi. OK. Pona kibo moto yo moko besoko lobi forcer au monde ba no simbarate. Le yakuta na ba relation pe ya mibali na poto. Mais oya waye ko sa ile o mobali papa na biso lelo oyo bof na biso asali. Et azate. Po mona ke o ka nzamba simbi eza na ngokutu lititi te eza na ngo loko te mais eza dekaka ke makila na ye na mobali na ye ekutani. Et tutani mobali alingi mwasi ne mwasi alingi mobali na ye. Mobali abitenga na ko zo yo fele te mwasi ya mbinga boye mwasi ya poa boye. Mwasi la 40 à la pointure 40 jamais na cause au félé donc il faut na bala moi na ngana honorer moi sinanga le ya pata habiter ngape na mwana muluba faut bala ngana mbongo po kimie sa nini ezala po ngana na bala te masolo le na papa masolo salami siko mo bala tali ke basi basisi makamla bango bako okena bango na bakena ezala ko nuit dénonce na bango après ne to yeba soki pe mama le a résider kuna na France le papa a résident kuna et c'est ça qui mérite
papa aza na Amérique aza na États-Unis aza na États-Unis soki mpe bakokende bango États-Unis ezodépendre kaka na bango soki mpe bamonake basiége na bango ke bamele po poto ezaka lokola tombo baartiste akolingana ye peut-être ata mosu azala na ye na France kuna mpo akutanaka na basonie voloko banani baas luzolo basalaka moko babiloko na bango soki papa akopermettre ozomona mais eza te likambo yango ekokatele acheter soki pendake ya papa ale mbongo mama ale mbongo efase pela papa soki atie mpe chemise ya papa na machine eningami kitoko arepasango kitoko avandisi mpela mbenza na pantalon mpo eza ya mbongo ezaka goût le goût de ça donc le goût de ça le goût de pela de officier civil pela telemi boye pela liboso baboti liboso bandeko bizu wana ezaka goût moko te na ekobolo ya kobombanga ezaka goût moko te je vous jure ezaka bizu moko tiaka paniki na bato bato soka donc laissez-les anda tranquille na libala na ye en tout cas boluka bamatière mosusu boluka bamatière bokota baordre na vie na bavie na eza desordre lokola marché type ka tupusani awa mesa ozongi awa mesa obaluso dezandu na lelo o ndekoma desordre bavie na bino eza bongo donc boluka maye botia ordre na vie na bino moto asali vie na ye akomi histoire ya vie na ye bino bokomisi yango matière boya boloba ménopause yebona on s'en fout même ata boti na ménopause ana mwana na ye ya mwasi papa na biso mpe beau-frère na biso azangi mpe bana te babisaki yo mobali nyonso abala ya mwasi kaka mpo bakende maternité mobali nyonso abala ya mwasi mpo akende maternité te so bokutani mobali aza na bana mwasi aza na bana bosangisi bana te soki nzambe sepeli kobenir bino na moko asangisa makila bosangisi mais pipa nazo comprendre te Pamela veut dire vraiment donc en tout cas bakwiti pardon pasi tension eza vraiment likolo parce que toyebi ke bafamille libota bazalaka tranquille tozobala tozovoyage makambo nyonso ya kitoko na biso bato wana Kinshasa tozivre kitoko makambo nyonso ya bien toleki bango komona production ya Mama Top akende na Côte d'Ivoire oyo badenigre ye na mafinga tomoni bazuma nde bazoseka Mama Top alati mini est-ce que valeur ya Mama Top na comédie lelo eza place nini Mama Top aza penda donc aza baleine Mama Top aza baleine na kati ya comédie congolaise pe en plus Zuma te na moni faut boire OK Zuma yo okoya kofinga wato lelo mama na yo o abota yo po bino loka bosakana na bato Parce top aza na bana na ye aza na dada na ye aza na ba jumelle na ye bazali aza na bana na ye aza pe na akolisi pe ba petit fils na ye petit fils a top penda pe alinga pe mwasi te msi mwasi alingi pe mwasi pe na chéri na ye sikoyo yo garçon salité garçon sans calbar garçon memaka motaka na yo ke kopepa biloko mato ya mbwa quartier aka na kaleso te garçon ndienza makasi na pantalon yo garçon salité oyo na bandina na mama na o alalaka pembe na kalamu ya solo ya kalamu mama na salité wana maputa salité maputa nzuluka aokai na Mama Top yo penda ndenge oza bongo Mama Top aza barêve na yo ya kozala mama na yo na vie po bana Mama Top fo basepela bana mama na bango aza star bana mama na bango mwasi ya mbiji ana mama na bango pe mwasi alinga na yo to eloko ejenge oyo efefe elela oyo ya Zuma oyo avant banofinga bato somba na okaleso wana problème aboxer otya na se ya pantalon osomba na okaleso mpo oyo otambusaka mutaka loka mato ya mbwa quartier kaka milo mangère pourquoi tu m'as abandonné bapantalon mabe ya tisie batata mikolo ya kalokende opona na tombola kuna okatisi na gambela keba garçon azanga ta basket ya malongani ya original yo ya ofinga Mama Top ofinga Mama Top nini mutake sa musala na ye bino bokandi soko bofingi Mama Top ndebo matisila bino bokandi soko bofingi Mama Top ndebo matisila topa bona ya lingi na ete nini na vie ya mama bato likambo ni asala bino ni bino mona boso mona Mama Top bata pasala émission kaka ta muteresa yo lo babuzoba na ye na ya gabita na yo ko sele makambo nde yango moni Mama Top pasala émission o mona kaza ka mama matalana asa mama matalana te pourquoi batso ba bino kata bino erno so bolika ko cha batuka ba lika ko landela makamba vie ba pourquoi ça et bien tozo évoluer vraiment les yana kindoki yena bo ba ye ba rêve à vie na ye exagéré ngana kolanda mutu loko ayete sana fana popole na expliquer ni omoni moi c'est la tendresse paix à son âme papa na bango Joseph Dibuna on en a ba respect mais Jerry aza aîné de la famille na bino aza yana bino oyo lelo
ce qui papa azate maman azate responsable na bino ye ko dénigrer ye boye tina niveau ko finga ye zoba bino baleki ya gérer bo lo banini na makambo et compter te pour gérer azoba te nenga na Perez ndo moni bongo jour o asala émission finga mère leke émission mobile gloire na bisa benga tendresse na téléphone tendresse ngana bengi autant que moi na kapinga nga saka na YouTube te na rakoni fois tité na yebi bakaba barando na binote mais comment makaba na bino buzoba bozwi bokoti na mama pourquoi na ngina yeba pourquoi yo oyoko finga sexe ya mama na nga na TV ote nga fingi te kota benotala bona abosani ke batusi bakata ki ba video batindeli ngai voilà ozomona ara peureuse makasi ndo mwana yu mangoto bobo ndo moni ebongo toro ya makasi abanga makasi pondeti ngabo so na sailika muna sima ngo na kotisi yango o comprendre na bange lokote te ya lobi ya banga te mutabangi ba rezi aza yuma balongoli si video ya banga ka na biso mokola banga soki aza mwasa temba banga te atanga kombo mama Jackie Nzongo na TV Mama Jackie wana za nani? Mama Jackie Nzongo yaya Mama Jackie Nzongo za nani? Omani Didier Nzongo mokonza ngaba. Yana bango mwasa ka infirmière à la poto que je salue Mama Jackie. Bisous Mama Jackie. Mama Jackie Nzongo. Mama mwasa so mona a tourmenta vie ya Mama Jackie. Mama Jackie bazalaki makangu na paposeya. Eza nango normal bato balingana na bango. Mundela tcha na pe ba réseaux sociaux pour na kolingana pe. So pe simbi nango simbi nango. Papa so le ko amona ka saine na mwasa malonga te. Mage baza ovanda ndako moko. Balingana bona Mama Jackie tangu ye loko na contrôler téléphone Mama ya papa Océan. Loko za muyibi fine mo beza kaka basé sur ki muyibi. Qui escroquerie muyibi escroquango pasala nango loko te. Ale akamata yibi ba neka ezalaka batina bolingo na bango batina di ba photo na baso ba video na bango et si la nango petango ya ko mona ngo nde azu ko mosala ngo chantage era zongi si lango Mama Jackie azu $1000 atindeli ye ai se bo mama moto nga na bete ke mobile no bozala ndako moko bona nga na beka na lingi chérie na nga bona et si la soka yoki nzala bapasi na minyoko ezuye fa ke pa banganga mbongo ezate ya zongeli Mama Jackie ya abande ko benga Mama Jackie na hôpital po za infirmière Mama Jackie agumba tonga na liboko na lokola mutu likolo ya démon wana zomona démon wana a stressa moi si abatu na ebisio na ndenge mo amukete tabasi yo andoki yo okoka gérité voilà mama na ba yeko longole musala tako batinda ya sana thérapie ba mundi taka na mundele si yazo luka ye wana ye moyen azala susu connecté na makambo ba réseaux sociaux parce que azako landa na thérapie na ya lo bin Jackie Nzongo akimiye ala bandi ko sala ba vidéo bandi ko loba neve ya Mama Jackie asaka na Kishasa awa aza soki pe procurer soka sanani ndi yango moni basala ka ye nini oyo plainte jour sikoyo afinga mwana mwasi mobe Filobo Lakisa azara soki na France to Belgique bazaka na muninga bien mwana mwasa na uta poto yela bilamba atindela ke ba mbongo na ye mais lokola yebaka vérité ya maladie psychologique na yebite soki eza ya solo soki eza ya lokuta ye tinga maka na ba faiblesse abatu voilà abandi ko finga Filobo Lakisa ke asa na maladie bona boza na 4 lettres ke yezongi Filobo Lakisa pesa nini akana ye papa Filobo Lakisa kufa te akufi papa Filobo Lakisa na Mama Jackie Nzongo fusion Filobo Lakisa zo atindeli mbongo atindeke faire ba 250 ou 300 si je me trompe pas ake fa ba sous 2500 lokwa 5000 na likambu nini atekeli nini pe ayibi nini epa na ye oyo azofuta voilà tala na niveau mutu abongo yo za mutu yo ko loba yo ko yo finga mutu na TV loba peko boza basoba yo loba nganga na zoba classe nga tangi yo tangi ngote yo za nyama wapa zoba kizoele wele kibolole penda die jenge lela nde yo bitanga so imwaso atanga kamai yo tanga mai omoni nga vo finga na TV ya kausa na mayo etanga kuna samakolo po tu pues eh ya so batobolo eloko nina linzaka kuna baninga no basi ko no sala kilele na yo ki mungu no ki musapino ya salito sala ngo baninga musu ba osala ngota ya malongo ezo mona ta ba bénéfice mona misu mutu amoni habite ata
bazo ça lisumu mais ils ont produit quand même quelque chose mais yo produisait au nid yo pena yaro ça fait produisait au nid ouais finga bato yo sur la tête ko ganga loko mbwata moi ça zanga valeur moi ça zanga valeur mbwa mato et pour le quartier et ça c'est Pitbull qui te parle fais gaffe ma chérie keba muta muninga na zate gera muninga na yo te pe gera ko bima na yo te moi ça salité otangara mai o afia solo produit sur la zei yongo yo moni obongika na mibale mobile ko bozana na kuno place to yaka kuna na flat wana tata wana 3e âge wana ye aye na manini o babe on Caroline aye na Caroline tiba sokola mobile o mais quand vous présenter comme mutu rouge ou apone pilipili OK yo pour mon rien na mona to kenda kuna OK to kenda kuna na subi be kutu te utaka so tournage mo ya émission faisalaka abengi biso boye boye komona semeke wana kizenge afa avandi kuna na yolo ayebi ke moi ça question qui pointe non sur pas question wapi sur akiwa aza lelo ko loba te po aza mbali moko aza mbali boboye aza sans autorité asomba ni mungu na ndaku wana nyonso ya balesa ka ye pas mal pas nguta yebi ata yete ne nda futama donc ça ka ko finga batona te fa zumbo ngapa ke futa ndako po falala ya moni fa pas so mériter ko finga mapo ndaba ma finga de ba finga biso ta ba zoka mbongo e futa ndako aliaka basombela pe bilamba ba rouge vert orange basombela ye na ba ketch ya 14 première mesa basombela ye ngomoni azo mériter pe ko finga ma o ko mina epé o kufa na epé tokomi vraiment suka émission na biso question na biso ya suka poto chité pe lelo oyo nene botai abala nene botai akoma ne responsable lelo soko bali to yebi ke moi ça comme ka diriger par mobile na ye banda nene botai abali inane yango déjà passé azala le na monde internet ité mais comme on a ezoli moi te pourquoi to moni mida kuna sali live to zo mona ba tendresse to zo mona ba zuma bazana posa libala ya muninge kufa congolais a mutema mabebu et pourquoi plasma eza kindoki kindoki maintenant ce que mutu o ngana ko lobela o ko yokanga eza nene botai nene botai ma sœur batela libala na yo mida na yebi na rizibo la bima finga mida lo explica biso ndenge bakenda kolala na hotel bazola balala mida likola mbetu mida sumba diarrhée ya moto moko moi so balala na mobile na mbeta sumbi te ana misala mabe siko mutu abongo siko yo zwi libala na yo babali yo ti e pa l'état ba famille no bale mbongo mobile no honorer yo mama yo ko kolanda bazoba lokwa basi bazanga mutu na makolo ba izengi yo ba vina bango ezaka foki ba OK bango ndela à part internet ba na vie musute ba na vie musute ndeyo za na vie no mususu ngapela na vie na mususu ba inoko ba na vie na bango mususu afar ba caméra o bango sko à part buzoba ya matala za o baza le loko mususu voilà soki le loko nga papa biso Félix alobi ke o lelo bana lelo YouTube ba chaîne YouTube ko fonctionner sute na mboko ebele ba koti finda ba koti zamba ba yo loba ni po ba ça va refinga ba ponga table na yambi politicien na tout mama boka si na yambi politicien na yeba ba question ni na retourna na ko bongisa ba question na kitoko na sala émission politique mtondi mate na sala émission ya sport na sala ngo mais siko bango ba sani voilà ba sani bizenge pa pambo ata facture pa libanais ba futa ke $100 à ngote a sala te siko yebi sanga bato bongo nene yo ko landa bango héros nene o yebebe na internet ndamba sungi abimisi yo abimisi apesi pe libala na abimisi pa matema apesi libala na yo apesi libala ne pena zo vivre kitoko maman nene azo lia pe fufu na à l'aise poser na vie yebi sanga siko est-ce que nene héros yo ko landa bata bongo ya ata voice au sala kala na yo ka te nene batela libala na yo respecter papa azo mériter ba respect na ye biso ba bibala biso ba matana ba miniature ke ba nene famille nyo sote ne supportaka mobali nyo sote ko za na mutema munene ko supporter muzoba tia na se kolanda mutu te aussi longtemps biso to yebi ke libala no ekufite mida atikala ko bala te pe mutu ko bala azate mutu sana elima na obale voilà assez limana obale mutu loka ese de pa na mayeba za libala ya lwa kutusomba aza na poto mais mobala kuna kutu équipe na ngo ba famille te boko oke kana mairie bo bala ni me babala na te voilà mutu loka tendance mutu obala azate moi c'est ofele moi c'est bateko lipa mateko fele lipa mateko fele oyo zo mister lokutu wana liwa ye ba weli moi mobali na mwana locataire na bango ko futela ndako na mwasi na ye na mwasi na ye bango ba comme si locataire bale ye mama beteli mwana o chiba obile boza miss lolo yo yebisa ngabo sa balubati
Chimauti. Yuna maman na mwana mobali moko. Mama boyoko on na famille libota. Te pardon. On a des choses. To komi dana suka. Pardon. Oui. Pardon. Bambote to komi na suka. Bambote na bato so bolinganga mingi vraiment. Bambote na bino mami Tadina de mon cœur. Merci beaucoup. Gros bisous na yo mami Tadina. Bibi Chiesanga, maman Edith Nyande, na pesio bambote bele gros bisous à toi ma maman chérie. Maman Brigitte Koufia. Depuis London, Bambote Nebele, papa Alino Soba depuis les États-Unis, Charlène, ma petite sœur depuis les États-Unis, Nabaignon Sope Bolinganga Mingi, papa Faustin Gombo, papa Faustin Gombo, papa Faustin Gombo, papa Faustin Gombo. Hey, là maman bébé c'est Djeba. Ah, là maman bébé c'est Djeba vraiment. Bambote Nebino côté Bozali, Nzamba Bate Nebino après Sabino Makashi toujours qu'il est là et qu'il est toujours liboso. Merci Penayo Moutou. Merci. Au CPL les logos à na plateau na yo. Vraiment Nzambe Abaxila. Ok, merci beaucoup. Tu as vraiment na suka émission na biso botenir biso régularité to lobaka juste ba vérité. Vérité kaka. En tout cas. Internet so bomine epé ba bomone epé. Voilà. Merci beaucoup, na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ, la maman qui dérange, regagne ngo ma garçon Paris, Natacha Goula la patronne, toujours salam sala kaka, ne toyo kanaki. Et pourquoi pas Enoch Luzolo, o yazana simabilili so bomoni biso na bilili ya kitoko boye, eza grâce à Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star Azastar. Merci pe na yo lisusu plasma to ebi ke badiyo na biso oyo, bo sepela na ngo mama makasi. Merci beaucoup na ba commentaire. Bo liker, bo partager vidéo, ba commentaire na bino la pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous, bye.